biso loko to sepelo mona lupango na biso tolinga salite te bosoto te so fulu mo ezalaki wana ndoko traîner so mutaya longoli nango lupango etikali propre yo lingo kota lupango no ka solo mo boya mabe donc bino bo sepende atiki olobela Fabregas donc sepeli sibino parce que andako loba ba bêtise andako sala andako bebisa réputation patron nanga. Voilà. Donc, ça qui est tout bengani. Tout bengani. Dans le bas, pour penser que ce moni mutazo ko s'habiller boye un jour aux associés au balaté pour vendre des anabota déjà donc il y a synonyme déjà à libal. Pour belé ba kota bandaka mabala baluka. Bimsa ta mwana moko. Mais je n'ai pas mettre la maman de prudence donc dans les bons, c'est dans les bons. Biso tozo beta susu na stade. Toujours sur stade de martyrs. Parce que pour en prouver banane. Oh mais besoin de vendre na biso ba producteur baé. Non maestro talaka yo za na top. Chose à top te mais top. Voilà. On a top ya ka to beta ya beta la so stade le 20. Voilà. Le 20 août oyo biso to na kata stade. Dans le 20 août oyo j'espère za lobby. To beta na stade. Mais et après moi ba kanga ba photo na kata stade. Ah, photo kakama bolé. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous Kinzambete, Mobudu. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que Raf Ngendo. Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Babunda na nango. Ce qui est toujours à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 c'est tout. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être. Même papa 80 ans, ce que je Melango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on Méli, Maxi Bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. La Maxi Bien-être, c'est pour soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Nzoto, Kolongo nous. Et ça les produits. Oh, ils ont comme Mélama. Pour la bateau, Nzoto, ils ont faible. Maxi Bien-être. Alors, on fait ça en force. Il y a bon pikiliki, il y a bon pikapen. Alors, ce qu'on met maxi bien-être. Il y a un moninga la sope na mutuka, na minu, na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Pétro congolais, na. La bonne volonté n'existe pas dans ce qu'on a, mais dans ce que l'on possède. News Dekin avec moi Betty Massengou, une mission qui vous donne les news concernant la musique congolaise, concernant les théâtres congolais. Dans cette émission, nous recevons tout le monde, comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, et c'est une émission socio-culturelle qui est toujours présentée par moi Betty Massengou, votre présentatrice préférée. Je suis là pour les comptes de cette émission. Merci en tout cas à tous mes fans pour l'attention particulière dans cette émission et merci pour vos soutiens, vos conseils, vos prières aussi. En tout cas, ça me va droit au cœur, que mon Dieu vous bénisse. Et merci déjà à l'équipe technique de Congo Promo Télévision, une équipe technique très costaud, une équipe technique qui travaille d'arrache-pied, qui fait un travail de titan pour que cette émission, pour que vous ayez de belles images, des bons sons et pour que cette émission aille toujours de l'avant. Et merci à Christian Mbouyi pour la réussite de cette émission, mon frère. Mbouyi, toi, lui, jamais au Kabouana. On est toujours ensemble. Merci beaucoup à Christian Mbouyi. Merci à Cédric Bakamana.
Merci aussi à Timothée Piana Serge. Et je pense à Papa Dave Moubama, les papas de Just Davlin, bisous à vous. Et salutations à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindou, notre papa. Aujourd'hui, chers fans, pour votre plaisir, je reçois Gina Pemeuf, la porte-parole de celui qu'on appelle le métier noir, Fabregas, maestro. Donc, nous allons un peu parler de leur album et surtout par rapport à la musique congolaise, comment la musique congolaise évolue et comment peut Moussala Nabango, album Nabango, Ezoko Tambola. Donc, par rapport il y a Moussala peu au Gina peu à Salaka ya porte-parole. En tout cas, Torolobela na émission Nabiso ya lelo. Voilà, merci à maman Émilie Nzemba. Moi c'est papa tous Pepe Liambetolo, Ricky Nemi à la mon ami. Big salutation pourquoi pas Raïs Chibanda et donc on a quatre à Paris on a ba moto pamba quoi. Voilà, je suis déjà avec mon invité Gina Pemeuf. Bonjour, bonne santé. Ouais, bonjour Betty. Na monigando moninga c'est normal. Hein? Et puis bonjour na Congo Promo Mobimba, les boss Raf Ngindou, et puis Namoni Christian, Cédric Bazar, Pambote na Bango. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Gina Pemeuf pour répondre à l'émission pour la première fois. Tu es en News de Kin avec moi Betty Masengu na Congo Promo Télévision. Tu es vraiment ma cassi. Alors Gina Pemeuf. Tout bête à moi, les cas émission loba mais la news de Kin c'est pour la première fois. Parcours à Gina Pemeuf, toe bayo et pas ya bourron pela. Place au les kaka au travail ka fort, au lobela ka bourron pela pendant ba absence na très longtemps. Au kita bourron pela pour na ko intégrer et pas ya Fabregas. Raison wana au longolaka ezalaka nini? Non pour na banana no kopesa mbote na patron nanga, boss nanga, que je salue en passant, maestro Fabro, les maîtres de la musique africaine, na PC Bambo Tebele, et puis Nakin, moi Sinayaki, la femme légitime, Maman Terry Alino, na bébé Jay-Z et bébé Brian, donc Banakin, Bambo Tenabango. Betiamoni, makamana, loba moi trop. Batupe internet, en ope, batala net. Au bazoratan au tala biso na ba télé té ba yoka ngopé déjà donc bref ezara que non na lingaki na sala pe chemin nga quoi na sa chemin nga to na problème té na ex patron nga Jeko Bourrompela que je salue en passant et puis bon la vie continue hein? La vie continue. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On est juste bref, malgré le bilan, on déjà dans l'émission News de Kin, et aux alloquois et l'eau, il y a Liboso, le baron poto et ambion la Liboso. Je n'ai pas meuf obza et pas à Fabregas. Lelo Fabregas à ça au top. Na musala obino bozo sala de chaque fois bozo leka bozo loba surtout na musala oyo salaka. Comment oza ko se sentir? Ozo le sala la mutu wana musala e ba fruit nango eza ko monana. Ozo sentir ndenge ni? Non, qu'on sentir à l'aise, non sentir normal, non sentir posé et puis eza ko yeba musala sala eloko mo. Faut ko travailler na bosser. Pour aller au bosser dire faut travailler na bosser. Moi les maîtres maestro Fabro, mon boss a sa bosser vraiment à Bosaka. Yango moni ba fruit yango ezo sala boye. Tant biso tozo bosser, tozo ko se baksana ba un plus. Donc yetant azo bosser dire yo pota pe que par na ngai eta que porte-parole privé personnel confidentiel. Faut na bosser pe dire pour eloko na biso etombwama. Ezala bien quoi. Donc ici au travail qui n'a bossé mais non pas Fabregas ndaza boxer on va les autres évoluer. Non, on a travaillé na bourgeois bosseur mais avec un peu négligent. Tu vois. Moi ni cause à la place moi aux mi pesa aux se donner le loyo na news de Kin. Boss na ora fungi nous place na musika moni kozo bosser parce que kozo luka ba news par-ci par-là. Mais ba mususu pe bazaka na ba news de Kin oyo. Mais am so bossa raté. Mais boss na bino tango sale mission ba moko azwa tiango. Ya wonde ko bosser au mona que fona que luka su mususu po batia e ozo moi quelques vies na yo et salope bien. Tu vois? Nganet ngala lega su be mission internet té parce que bo futaka ba bisoté. Mais
baboss na bino baganyanga bavi na biso mais soko mona na l'équipe Vera Fungindu parce qu'il y a sola on a moi bien moi code yaka yango monique na leki. Voilà, aux Congo Promo Télévision. Voilà, Gina PMF a toujours la confiance à Congo Promo. Voilà, mais Gina PMF, Lelo Batuazo lo ba moi trop, ils ont porté parole privée à Fabregas. Oza pembeni na ye, osala musala oyo mokilezo nzima yo. Donc rien à dire, rien à commenter là-dessus. Mais journaliste Karine Mokondi a ça li sous-souté pourquoi pembeni à Fabregas. Ando sa pa bisote. Ando sa pa bisote bisote ba travailler à Fabregas. Ya chroniqueuse ndeti yo boye, oyo ozu ba news nanga. Au filmer, au quotidien, on a télé. Il y a un autre travail par la bichotte. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, avant qu'il travaille pas Fabregas, t'es chroniqueuse. Je vais bien dire internet. Tu es bien dit. Ah, chroniqueuse, comme on entend. Ah, chroniqueuse, en os à la nebino, bossa, moussala boye. Et si li. Maintenant, le la Fabregas, on a commis pesa, le lazo mi pesa, sous bongo taqué, pas hérité Watanabe. Et zo tiké bino. Te bison de toi, va travailler à Fabregas. So moi lelo Gina peme fa longwe oya pena olobi que non comment tout n'a pas battu musu pourquoi longwa qui parce que na travailler en la Fabregas na voyage en la Fabregas na sala mamudio sonaï donc exact que ndeti yoka bondo zo na télé promo na bino boye internet kaka oye ozuno news na o commission OK non ça travailler na bisote ala chroniqueuse ndeti yo voilà donc eso tiké binoté hein et tiké bisonani. Parce que de un héritier Wata n'a pas sembo tebele boss live azala bien la patron parce que la bien bara très bien donc namoni logo ko etike nga wana te et lo monter yaka ke non omoni na lupango so bola gina boza lupango boy place mo za salité boira la foule mo botiaka parce que batu baleka soute po balongo la foule wana parce que tant mutu mo aleka longo le libino foule wana le pango est propre. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Juna PMF, pour l'éclaircissement. Je pense bien que fan besoin vraiment éclaircissement place voilà pour commis tout na moins belé. Donc Juna PMF a mieux placé pour nous éclaircir bino. Alors Juna PMF, lelo oza pembeni ya Fabregas. Batu mingi ba mitunaka. Modèle ba omona Kisinjora, ba lire na moko ba talera Juna PMF. Aïbité azara idol na yo. Ngai idol na nga Miss Elliot. Miss Elliot ngata on a botami. Tana kola na ndako la Miss Elliot makasi. Na kamwa kundenga konda. Omona teke tanga konda ka success la. Nga bena ndola ndamena Miss Elliot soka sombi basket akenda nango na maison ba diamant mona sala ba bakisa ngo susu akenda donc omona ke avec vraiment idole na ngai. Na nga kuna sala nga rap. Mettez ma voix au yembezala te et on mona na sala na nga télé parce que nando linga bena ba yeba na yeba na bena loko aye mais grâce à Maestro Fabro na reconnu monde entier donc c'est ça on peut na ba clip ozo kota kana kati porte parole azo sala ba clip na Fabregas nyonso na yo posa besoin yeba na monde entier so na sala on peut la bisoter na sango wapi so suka no ka boleki na émission lobeli ngapona sala ngo pana biso po ezelo na biso et lokola otimola libulu moboy obwaka mbuma lisango wana sopela ngo mai ezokola ezale sengo na oke lisango ane kola obuka ngo liango lisusu ezate ko sopela ka onka mai po kauka non light music na Fabregas Maestro eza pana biso lupango na biso ya kwa ngana mwana ya kati ya lupango donc jamais infiltrer moko ko ya okota sangana yeba esimbati donc c'est ça bref donc comment ba un droit ya light music ya Fabregas yo mtolo bangoti yo mtolo biango koloba longo eza mabepete ne ozomona voilà. En tout cas, merci beaucoup, Gina PMF. Mais Lelo pembeni ya Fabregas. Avantage ni à part koye bana. Gina PMF a bénéficié nini. À part qu'il y a un droit. À part porter parole privée à Fabregas. Faut les canons pas Gina PMF aux ba news ya solo ya Fabregas. Ezani le sous oyo bénéficier ba avantage au mutu la talango ça palpable. Alors que voilà, en tout cas, ozo mérité yango. Ezani. Premièrement, so batu baye barate, je n'ai pas même fait orpheline de père et de mère.
J'ai une fille, j'ai mis au monde, dans mon corps. Prudence ya Awazi. Na salué place Azali bébé langa, na salué pe mbal langa direct de Parigo. Awazi de Djoubek, alonga de Djoubek à Koma de Bordeaux. Maître Awazi na PC Bambo Tebele. Ko bénéficier, exactement, na bénéficié belé. Na bénéficié trop de nabu. Na bénéficié trop. Ko bénéficié premièrement langa nous. Banda banda o lega TV na tikala o mata avion te. Son a mata avion lelo grâce à Fabregas. Na on a ko sala ta activité morte. Lelo son na ba cabine, ba moto. Pour venir un suboti stand na bandal na kermesse bomoko. Na stand na ngai na sala mo ba biloko mike en dehors na e polobi et tombola ngai pe. O moni biso nga na za mwasi. Musalo to sala ke zamba limite nango. Et comme un âge mort, je n'ai pas mes fois bala. Faut pas ça rappelle à l'ibala. Bon temps on a beau déjà on pensait à l'ibala tende. T'es pas tout soubarasa, je n'ai pas mes. On a bébé là, on Joyce Davline, na PCP ba biso belle. Faut pas tout soubarasa, je n'ai pas mes car ndenga les caruana, ba moi ba nzunzuana donc l'ibala pesa rien de yo pense à rappelle à l'ibala. L'apparence trompe, non m'tana idole na e. Ana idée na tant on a tout temps idole na ngai. Miss Elliott a la takaboué. Mais c'est pas dit qu'il y a joté, c'est pas dit qu'il y a mamoussouté. Habillement na ngai elo ba makambo belé belete. Na mi bomba na nga nzoto na. Pour na za la respectuer. Comprends? Il y a Christian de Corne en direct de par Gwabi makambo. Ser na nga Mimi Chikeva Milchek. Ayebi makambo Nicole Ikote, Nick Love. Ayebi makambo Bibo Zinga en direct de l'États-Unis. Bibo Zinga ayebi makambo Élysée Moutingwa, ayebi makambo Nicolas Onyenze, papa chéri ayebi makambo. Donc tant dans le babo ezate que jina ba la fufute, jina la tali putate non, je l'ai fait. Mais tant on a zo bimanami so bato yate que fona kataka lo mona tika mpende libanda tout ça là et ça est loté et ça est lo monté. Voilà. Tu vois c'est ça. En tout cas, bien répondu, hein, Gina PMF. Mais Gina PMF, moi trop par rapport à Fabregas, il y a une circulation, disons, rumeur, hein, si je peux le dire ainsi, et où tu es circulé, Kalatea, que Fabregas, il y a trop Fabregas, trop coup, bandal, bêta qui est landa qui image, et ça qui spectacle, il y a ça là qui. Mais interpréter qui en gros, le lengue na bango. En tant que porte-parole privé, il y a Fabregas. Réaction de Coco Zalani. Non, nga nakolo baka baboka kaka libanga na mbumu était là. So mbumu ya mubesu po baboka lango libanga ezaka moi problème. Donc soki lelo makambo nyonso kombe parce qu'aza maître. Parce qu'aza maître pour venir to beta ki na Béatrice Hotel. Bamona ki famille na ye mobimba ba yaki ana je sali apa sa Mamelisa papa Théo bazaki wana ba CG na biso Yves Mbuyulu ba ya Dudu Bessa zo comprendre ba tebele bazaki ba ya Didier Douma na kata ya Parigo ayaki ka uniquement pour na concert wana ba velanga ba Fisto Bowel bazalaki ba Lulu Yolo les célèbres ba alaki donc laisse parler les gens comme on dit. Donc laisse parler les gens ils ont encore makambu soki okomo koma faut makambu musupe baksama. Ouais, était là. En tout cas, toi qui malembe Gina PMF, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Toi qui malembe. Mais dans le monde où il y a qui porte parole, on dit marabanani, on peut passer la moussana bango bien. Tant que tu le masto, ah bosser bien. Masto, ah bosser bien. Bien que dans le monde où il y a qui porte parole, basi baza comme tel quoi yo sala musala. Ozaka yomoko. Oza yomoko kati na mibali ebele. O apprécier banane. Oui, na zanga moko kati na mibali ebele pourquoi parce que tokoma tolonga na émancipation, tokoma la parité. Donc musala mobali o sala, moi c'est pas ko sala. Ya mona Gina vanda wana. Obanga te. Na vanda musala nga. Ya musala nga na sala na vanda. Donc ma collègue nyonso ba travaillera bien. Bango tout ba travaillera bien, je ne disconviens pas. Non lo ba bo pensera que so moni mutazo ko s'habiller boye un jour aux en associé au balaté pour venir de la bota déjà donc il y a synonyme déjà à libal.
ebele bakota bandaka mabala baluka babimisa ata mwana moko mais je n'ai pas la maman de prudence donc dans les bons c'est dans les bons. Voilà. Alors, merci Gina P9. Comprenez, chers fans, on a un peu changé les décors. Hein? Tout ça, toujours, car au maestro, Fabregas a répété le métier noir. Hein? Donc, na grand liboulou, tout ça, awa. Mais tout changer un peu de décor. Car pour na rosepe, sabino ba obolingaka. News de Kin avec moi, Betty Masengo. Voilà, Gina P9. Lelo album, il y a maestro. Monde entier, des albums nambala moko bayambi yango comment bino moko est-ce que pour lelo batu musu balobaka que album ekoko bima nango esimbi ebetami monde entier et koti même tina ba trace TV wana mais côté ka elo te boteki wana ngana ko ebongo te yo za na internet bino ne bata internet bino bata internet bo so bo beti na ba Google beti na ba Spotify beti na ba iTunes oyeba ba YouTube oyeba ke so tozo te kabiso to ba teto ya kanga na sali 200,000 vies on a sali te biso mutu yo mo kotali oyeba net bino bo sala ba mission ba internet avant tout na net ba question fallait que no vérifier obeti maestro biso to verifia ki mais yo za porter parole privée o ba fan ba Hollanda ba yo kongo na munoko na yo ponga journaliste na boy na koma ona ya lobela nde Fabregas non ezande yo ndo muto zo lobela Fabregas o azali leader on va fan ba Hollanda biso avec tout le respect que je vous dois beaucoup taka na ba Spotify ba iTunes ba YouTube oromona boromona na na bela o lobate so to teka ce qui koteka faut arabi sonde de koteka parce que toi on a poison côté on antidote voilà donc c'est ça bref voilà en tout cas merci beaucoup Gina P9 donc sengara yonde muto ou éclairci ba fan ce qui vous teka lui beaucoup botala donc des albums nambala moko poison antidote ezoteka ma donc wana maloba ya porte parole ya voilà et ça on senge merci beaucoup pena les maîtres de la musique africaine maestro Fabro enseigne merci beaucoup parce que ya boezalate ko sala mbamo ko double album au sal antidote au sal na poison donc ezalate et puis moi makamba bo loko ezalate ye ya on so benga mikolo les guides donc amuta so fongola nzela donc faut bino tout bolanda so landi eto landa na donc faut landa des albums au monde après un an batu baoya on appelle la salle des albums pour comprendre vous pouvez exemple un maestro peut de salon voilà au monde au cas ngala obeta na stade obeta na stade ozo kangi photo na kata stade tala photo munene nzoka laika photo mabole wana nani wana wana nzoka ka photo mais biso to beti monde da samedi au to beta stade et puis stade va beta na kati te Patuatia synthétique na bon beta na kati. Trop beta libanda bisoto. Bisoto beta on déjà je crois 3 fois. Les 20 autres beta on sous 4e fois. Voilà. Donc to le bela bisoto beta stade te. To beta stade. Voilà. Donc tant to beta stade voilà en stade. Et puis to beta on va 4 fois. Moi bolin photo kaka. On a la photo. À 4 stade. Mais biso to beta les 20 jours o lobela mutu moko Gina P9 muto ngonani wakanga photo mais abeti te mabole ngonani les émissions internet bato to loba vérité to finga raté rien que la vérité ouais bato bazwaka temps yaro ko naviguer internet na sûr que net ngelongi na ngabo raté biso tozo beta susu na stade tozo sur stade de martyrs parce que pour en prouver banane oh mais biso de vandi na biso ba producteur ba non maestro talaka yoza na top chose na top te mais top voilà on a top ya to beta ya beta la so stade le 20 voilà le 20 août oyo biso to na kata stade dans le 20 août oyo j'espère za lobby to beta na stade mais et après moi ba kanga ba photo na kata stade
Ah, photo kaka mabole. Photo kaka. Faut qu'on bêta. Stade babeta on la 4T. Biso tout au bêta à Libanda. Tout au bêta dernièrement en Africelle. Tout bêta qui, je crois, ça qui activité mon sou ya Bralima. Et bêta qui biso et puis tout on a sous tout bêta na kermesse mo za on a sous na Bralima. Quand la 4 stade, des martyrs à la camoko. Tout bêta on a l'event. En tout cas, voilà, merci beaucoup, Gina Pemeuf. On a la vérité, zobima quoi. Mais on a tout le monde a stade na biso ya kin. Alors stade à Libanda. À quand? Ouais, biso. To la raté que biso moto se produit. On moni maestro le maître azana label na Wanted Prod. Wanted Prod wana a produit déjà banane pas na biso monde baloba la charité bien ordonnée commence par soi-même. A banane pas na biso mo produire des albums. Antidote na poison. Au mona makambo yo sala. Siko bato ba rolinga ba betsa biso. Toze la bango bras ouverts. Ba ya so ba bito ke beta to beta na biso. Musique ezali light musique vraiment bazong sa nga pena na mona ki musique ba jeune. Musique à l'élo, musique moi au fou, moi au botami na musique. Dans ce genre de musique na biso olembate. Obando zaka ofanda oyo kaka. To beta rappel la musique. Ndet to beta na CD, ndet to beta en live. Et on a remercié vraiment ba missionnaire sur light musique a commencé par le chef Ibra. Bango nyonso, na remercier bango. Voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, chers fans. Toza toujours évoluer l'émission Nabiso. Bon, comprend tout na ba question. Il y a Gina Pemeuf, il y a Yemoko et Moussala na ya porte-parole. Tout na sous ba question il y a Fabregas parce que Gina Pemeuf a porte-parole privé. Il y a Light Music, il y a Fabregas maestro le métier noir. Donc pour Karabo zo éclaircissement par rapport il y a Moussala au Gina Pemeuf à Salaka. Mais Gina Pemeuf, mutuna o mukona royamba Yemoko maestro na tout mais j'aimerais bien yo pas tant que porte-parole na privé au mec un peu koyano là ba fan ba comprendre et ça la rani so Fabregas auto bibisa album à quel power en son ego de la forêt à remettre nini disque na wana pour azwa bénédiction ya papa to esaka ba stratégie ka habité fona zonga na ona source eza nini omoni na live solo mo beti omoni musique na biso na moi kala moi 2 ans passés 3 ans passés 4 ans passés et elle a qui passe pour jeune à long en orchestre ça l'orchestre ou toi long en orchestre ça la single elle a qui passe fallait les guides morazala à Fongolanzela les maîtres les maestros au moins il faut bougas na wenge maison mère abîmant la fenêtre était abîmant la porte tant abîmant la porte bah on se base au monde na ndenga abîmaka aya sala amour a sololi tant amour épée en pipo bou double album mon biso to beta la samba qui produit par Weranson à papa na biso tant obimi de na porte pozo na ndako na bino banga te mais so obima ina kimoyibi pozo ngoro banga ya omonike maestro le maître aolaksa ranzela tema bima ina porte yango azongi pa papa toyaka wana tobetaka mais tobimisa na album te tobetaka sera épée na pipo sera ba greco sera ba lifoba bato bazalaki vraiment satisfait mais bout tant to esko tobimisi 2 albums tellement ça les mettre à moto ya liboso asali double album na mission tout Afrique na rolo ba pe monde entier double album habité fona l'action on a l'action papa et on tokende ko présenter l'album na biso azwa temps ya koyoka yango ezaka banzela bato musu lelo mo lelo bato pe bakomi ba banga suster mo ndo banga mutu ngafona ke tout ana ya benda ngalupemba mais lelo ko minango normal pour maestro Alexis Ginzela voilà merci PDG donc eloko ngo pe yango wana maestro obanga te o abenda lupemba pone to yoka yango soko longo il faut finga non leader wana po mona na ye ko koma na wana te po sino to ko benda o ba lupemba maestro abanga te akenda pe lupemba pe ba benda te ezana eloko nzoto ezana kati toni te ya nzambe nzambe banga ta ya nzambe tant akenda ko tikela tant to yenda tikela
le président Weranson, que je salue en passant. Notre double album, la vision au Kamusala, le maître Sali. Au Kamusala, le maître Sali. On doit nous retirer là, yango moni pe lelo. Yango nazo biso ke tango nazo benga les guides des ake. Ba makambo batu banda ko banga ko sala. Ba ko mosala ngo facilement pour maestro le maître Alexis Nzela. Donc ko banga sili tango fa buka so sa makambo na makambo nyonso comme normal. So ya zalaki pe tende lelo ko banga zala kaka. Yango mo nazo remercier PDG Lenny Bidens, Publicom Studio et puis Tino Se Fayette au musika quoi. Donc Moussa les omonana. Voilà. Ouais. En tout cas, Moussa les Omon n'a rien à dire, rien à commenter là-dessus. Moussa les Omon. Mais un jour, ce qui peut Weranson a pensé, moi le roman boya bengisa moi na Fabregas. Boza d'accord. Fabregas par on dit mana bino pe batuna boza tout autour na boza la d'accord nango ou soit pe Fabregas albiki album nango nazo bimisa ozoya wana père nanga pe fa ya ataper moi loko. Et les canangos, ils en ont pas passable ou ils ont toujours na ôté. Le cas na longwara. Et qu'on salama. Ils a possible. Tous en ont soke salima. Soke salima ils ont mabete. On a père naïti. On a papa. So qui n'en zemo la biso mo fouté. Ayemba kiango. Que papa zali. Yaya papa pesa. Exactement. Donc c'est ça. On a papa soke salima. Et salima. Bon, et ça vous signez votre contrat non? Et après ma gravité, mais moi quoi bandango comme maestro. Mutu musu sa bandango te faut ça passe. Voilà. Mutu quoi bandango les maîtres tellement ça les guides, so ka bandango mo na banyo so mo landa na bango nzela. Omoni eloko mo bozaki tant to bimisaki avant to bimisa ya mado. Tant to bimisaki amour. Batu banda ko loba trop. Oh Fabuga sake kangamana ko felo mide. C'est ça. Ko fa benda ka batulu pemba. Boye biango te. Bah, tu bêta carton ya mado monde entier bougate. Voilà. On te moque monde entier bouga. Kofi penenga kangama na Fabuga sa joie pe maele a bêta selfie. Voilà. Et timba. Ya mo lelo bat ba banga souste nga pena ke pa Kofi. Na luka eto kanga photo. Ah ben me mettre ça qui wanat. So nzamba leki a passage obligé. Voilà. Faut bien nos boleka. Voilà. Donc c'est ça. Et ça que musique congolaise faut et longwa monde to bay mutako longolo na ghetto za les mettre donc longo longo déjà na ghetto pour nous c'est comme valable ko bangeza souté ko beng ça peut faire na bu vandi pe bo mela parce que les maîtres banda kengo l'espace ingeti yo ebi laboratoire nyati ba masala ngai ba patron Dimitri Nyati donc ya Rachel Nyati ba ebi Lady Nyati on a famille j'ai à Kitoko. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Gina Meuf. Le jeu est Kitoko, voilà, rien à dire. Et voilà quoi. Merci. Mais on a invité Gina Meuf. À part lobby concert, il y a Stade des Martyrs. Programme ni sous Fabriga Zazanango, au light music Zanayango, au Bozo Bongisa dans les jours à venir. Voilà, on le dit c'est Nzambete Mobulo. Voilà. Moni ndeka na ba chroniquer so comme voyager ndé bien so voyager on te c'est au salaire le to salaire pas la bisoté et net yo so to engagé to bando voyager na yo net ngala za engagé na light music na ke Gabon to ke Gabon je crois les engagé qui peut Karine Mokonzi azali souté nanyangwa Karine Mokonzi oh Fabuga za boire la patronne la baronne c'est bien ça donc le là za souté Mobulu. Omoni yo na web sokelo mo chroniqueuse o sala pa na biso azalati. So za chroniqueuse o sala pa na biso to ando voyager na yo o bando ya na ba image. So to voyager na yo te o ya ko sala mamuno na ndenge no. Elo ni nyonga fulu. Na bien. To na programme to de Gabon. To de Gabon je crois lundi. To kozonga to beta kuna na ba province kuna et puis Tozonga les 26 ou bien les 27 parce que Tozonga sous bandal. To clôturer kermesse à bandal moni tana lo ba guide soka fongoli fokanga. Voilà. Do biso ba to fongola kermesse bomoko place na stand na ngai place na kutana na ba tutu o balinganga lo la ba Christian Kanumbi staff G comme stand na ngai lo ba David Lutete de best gaucho.
patron. Un patron qui se respecte. Aya kana tozala kana le 27 tozonga tozoavion tozonkin tobeta concert moko wana main et puis le 4 to na concert moko na Prestige na Mbudi. Donc bana Mbudi bao bala pe musika bao bazokata oyoka le 4 tozawana na Prestige quoi. Les maîtres programme yaka donc monde biso le 20 août oyo tozobeta na stade des Martyrs. Voilà. Le 20 août tu as un stade des Martyrs et puis en plus tu as un double concert nega za double album tu as deux concerts na moi tu as une foire internationale pour na compte remise à ba cadeau ya ba fin de l'année oyo les ala kaka et puis soir na onde tu as stade so tu beta stade tu beta stade voilà le 20 août. Voilà, en tout cas différence en les awapi stade na stade. Différence c'est ça. Balala. Voilà. Ça doit être dans le stade. Ça doit être dans le stade. En tout cas, je n'ai pas mal. D'ailleurs, ça niveau. On a fallu pour Patoni. Hein? Ma bolle. Oh. Pour y aller au stade. Ce qu'on y a le stade. Na biso to beta le 20 août. Na stade des Martyrs le 20 août. To beta stade des Martyrs. Kobeta ezala ngoma bete stade alaka moko to beta ngona katite to beta concert libanda soko beta kitamie soko beta tetamie mais biso to beta le 20 août oyo na stade te to beta na stade donc bato ba vacancier nyonso bazala na ba vacancière to mona na kata stade Emily Kinkela Megan sœur nanga Mimi Chikeva Milchek yo ebije nengo kende jeza calme et puis sans oublier bato bazala nanga bato ba nanga na sirke bozu de programme les 20 to beta na stade les 24 j'espère to beta na Gabon to ke Gabon to zonga les 27 to clôturer kermesse à Bandal kermesse bomoko et puis le 4 septembre to za bongo na Prestige na Mbudi bana Mbudi boye belé bogo za la décider quoi bozo a décider boya vraiment boya soutenir les maîtres de la musique africaine quoi na sir na lobi na nga mabete o monique na lobi ne mabe akangika munoko o monique na lobi malamu a féliciter nga ebangisi yo Tony maloba na yo moko ebangisi yo okitende na lobi na. En tout cas, comprenez, voilà, il n'a pas meuf, boébi vraiment, il est toujours boé, so dans la il faut maloba rara quoi, pour ça vraiment musala yango ya maloba. Quand ndenga la ba bêtiment c'est ngona loba rala nga pour ça musala nga ya maloba. Yepe musala na ya maloba yango wana quoi. Mais je n'ai pas meuf, lelo ba fan bazolanda biso. Fabrigas. Fara na artiste musicien ni mboka na biso. Yamboka bapaya te yamboka na biso to hôtel misa bango ba beta ni nzoto na nzoto mais na boule ya musique. Na comprends la question là. Obini. Fabrigas, Métis Noir, les maestros, artistes munene yamboka na biso o jeune azana ba talent ebele oyo auti na yango epa ya Werason Igwe de la Forêt oyo nzamba pesa ye. Ba artiste baza ebele yamboka na biso oyo babetaka musala pe kitoko. Fabrigas to tiena artiste musicien nini fara. Biso beta musique beta musique nyonso. Biso oko jule biso paf de te wana to bula. Ozi biso Stromae te wana to bula. Oh maître Gims to bula donc. So yamboka na biso yo te ba paf dedi. O te ba Stromae, baza yamboka na biso te. Yamboka na biso RD Congo. Yamboka na biso luka oyo moni otia. O luki o moni otia. Mais toi il suffit biso to beta ka musique agréable à l'oreille. So moni koto bina fila pesi makamu. Au mona koto Thierry Mugler à répondre. Au mona koto il y a la pesi chef. Au mona koto Merci mon boss, patron. Voilà. Le maître. Donc biso to betara, o kotia so maître Gims wana to beta. Donc c'est ça.
Voilà. En tout cas, c'est bien répondu. Merci beaucoup, Gina P9. Donc, voilà quoi. Merci beaucoup, ma fan. Je pense bien, ma question, Nabino Nyon, au Botuna qui par rapport, il y a Gina P9 à répondre, qui toko boko CP là déjà, Bissika Bozali. Donc, rien à dire, rien à commenter là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Toi, qui est déjà malé, Benasuka émission, Nabiso, Gina P9. Voilà. Que le 20 août, tu es dans le stade. Voilà. Stade. Yo boy no stade, obiga stade. Tu es bêta, et puis c'est la 4e fois. Voilà. En tout cas, Makamo Gina P9. Voilà, Makamo zo Luka. Donc voilà le métier noir maestro. Pourquoi bino vous savez? Depuis ce que tu l'ingane vérité, pour ta news de qui émission est vérité. Mais la vérité, nabi le 20 août oyo, tu es bêta dans le stade. Voilà. Tu es dans le stade te. Lisusu. 4e fois. Voilà. Tu es dans le stade. Stade te. Voilà. Photo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Gina P9. Je pense bien, fan bazo comprendre très très bien. Et voilà. Mais Gina P9, Fabregas métier noir patron na yo, azamutu. Aza ba défaut na ye, aza pe na ba qualité na ye. Na minute yo, en tant que porte-parole privé na ye, reproche no yo ko sala ye. Reproche na ko sala ya ti ko sa mabe. Ba frère ne congolais baza wana tikela on peut tamba beta. Comment ko kanga joke boy mo pepe, OK boy tabita. Ozonga boy Manix Love, OK ne boy Belle Dolce, OK ne boy. Donc atika be baninga ba respirer. Atika ba pesa ba mota mu kekaka. On a reproche na ko sala. Est-ce qu'on les a reproche? Toi na ozoyebisa ne mutu. Qui a continué. Est-ce qu'on les a reproche? Na reproché na bi article la bango mo tamba beta. Do akangi bango. Akangi makasi. Na bité à Christian. Yo mo pepete. Et mon sola tunyo yo kaka nzembo ne mo wazala ngwalinga. Hein? Yo linga nzembo ni. Nyonso. Tarasko yo linga nyonso. C'est du gabo fouté. Voilà. Je sais pas. Mais ça fait banze musupe beta na ngwa net ba BM ya hérité Watanabe to ba rate Fabregas akangi nyonso banze mususu yo kana te. Ouais, bonne chance na on a za frère na biso. Bonne chance na ye. Voilà. Bonne chance na hérité Watanabe boss life. Voilà. Bah, bonne chance. En tout cas, merci beaucoup Gina P9. Je pense bien, fan bozo comprendre très très bien et je pense ma solo émission ozo sepeli Sabino Karande Bolingara Gina P9 parle comme jamais. Et on a titre de émission et comme il déjà pas l'ingénieur Rafungi nous notre boss babi ya boezala te quoi. Voilà, Gina P9 bande ko bazolanda biso na ebité lokwa yolobi ke oza makamususo peut-être na tout en tant que porte-parole la bouche autorisée de Fabregas, message nin o ba fan ba koko capter o ba koki ko retenir surtout na passage non émission na biso le news de Kin avec moi Betty Masengo. Ouais, ba fan nyonso balingaka les maîtres de la musique africaine maestro Fabro bo retenir kake des albums bosenga biso yango wana eza na marché na si bosenga pe ba clip yango wana batandeli bino. Bozo vraiment temps ko savourer yango ba mélodie a bien ça kuna ba ligne mususu eza wana banzembo pe ya bien vraiment eza wana le rôle ba plan préféré ya venanga Didier Douma Motema Mère Love le rôle ba Chris Mulenda Motema Maman Jolita Mulenda ba banzembo bien ça wana ba Trésor Poutou banzembo bien ça wana vraiment bozo temps koyoka yango. Bopesa ngoka chance parce que ça des albums et ça loko yoka kamba monte na biso depuis to bimisa na février ti lelo to komina mois d'août bazo na espace yango moni makamna zo bisa maestro que article la bango mo espace voilà tika bango espace ba savourer mais muto oti espace pe azate po bazo banga po balala pe balala bazo so balala bena dodo bazo ronfler banani wana
tant nazo balala ozoka te na bi balala olala te me balala donc bango nyonso artiste musicien mboka na biso balala dodo bazo ronfler bango ba ronfler bongo biso to sala biloko sika babondela bébé merci c'est Dakapo to sala biloko sika pese bambote c'est Dakapo babi on sort toujours akangi masolo quoi mona seda mona bogos otala be trijadir azawana Air Force One otala be sabalo azawana ozomona phrase de ndayo moko na biso deux fois te après yo kana Archinias nazo bisa yo ba animateur wana musala basali na poison antidote ya ozomona bato bazoko bimisa te po balala Voilà. En tout cas, merci beaucoup Junape Meuf. Mais pour tout Kabwana, car ndenge bolobike. Te ok, esa mutuna ya suka Junape Meuf po ba fan ba rolinga te mutuna ona lekango bongo sanki bazwango e ya noté. Ndongo lobika que Karine Mokonza zaki animatrice ka lokola nga Betty Masengu, journaliste po biso to lega pena ina wana. Donc azagani nga mwana ina vraiment ya solo quoi on appelle si pe collègue nanga Virginie Manganga auto tanga na epenza to fanda na epenza auditoire moko quoi voilà ndengo lo biongo très bien Junape Meuf azalaki animatrice on doit sala musala na ye mais abane ko soutenir Fabregas trop na ba kolobela ye ba news na ya zo pesa na ba fan et mais lelo alobi que Fabregas azana artiste aza basse classe hérité watana benda azali kolo na ye bino sikoyo boso zuwa maloba wana na ndenge nini réaction na yo po azalaki animatrice o pe asalaki musala oyo batu pe bandimaki yango pembeni ya Fabregas obike franchement ndeka na solo lino na alingala ngai koloba te na solo no bien na biso boy azalaki ka chroniqueur Nebino bozara chroniqueur. Sera bengi patron en basse classe. Tant mieux. C'est pas grave. Mais biso lo roto sepe le mona lupang na biso to linga salite te bosotote. So fulu mo ezala ki on ndoko traîner. So mutaya longo linango. Lupang otika li propre. Yo lingo kota lupang no ka solo mo boya mabe. Alors bino bo sepe nde atiki olobela Fabregas. Donc c'est pelisi bino. Parce que andako lo baba bêtise. Andako sala ando bebsa réputation patron nga. OK. Ozomona. Voilà. Donc ça que to bengani. To bengani. Alongo yo moko te me bo bengani. Po zero abandako sala wapi? Ando sala pa na bisote. Parce que yo zana besoin ka baloba na o. Andako sala pa na bisote et aloko yo nongo sala pa patron na bino nani. Raf Ngindu ya ndo sala pa na bisote azali chroniqueur ndanga sala o yamba ba mission so sa makamu nyonso. Donc ya lokola ka ke fulu mobo ya ndo tsa solo na lupango ba to ba longola ba fulu na bosani ba kombola bango so ba oleka ba e ba longoli yango. Oh mais attends. En tout cas, merci beaucoup, Tozu, vraiment, précision et surtout éclaircissement. On a fan de comprendre très très bien. Et donc, rien à dire, rien à commenter là-dessus. Junape Meuf, déjà, Betty, c'était place wana. Et fan, comme déjà, Nasuka, Junape Meuf, Kandé Zalara, Lilo Baya Souka, pour l'émission Lelo. Je pense bien prochainement, ce news est ali. Toroyara rapport na Olukayo, pesa news, na Makambu, na Musala na yo, et puis na Katia Light Music, il y a Fabregas, les métiers noirs, maestro. Numéro à contact na yo et puis ba salutation na ba fan o balingara yo na nous o baza ebele na minute o bazolanda biso na oma boya na ngo pesa numéro contact ngo mona bato ngo ba benga biso yo kaka ba promesse mais na pesa la ngate yo pesa la nga bango ta ba benga donc quant à moi pour finir merci Nabino ndenge bo se déplacer ki boye place nazali to sala bino émission bolingo za la kati na biso moni sans bolingo to marché te fo nzambe mutasali ke ngana to mona na lelo quoi et puis c'était zaka ke to zo beta stade de to yeli susu ko beta le stade de Martyrs le 20 août to zo beta na stade de Martyrs wana to beta stade de Martyrs le 20 août oyo hôtel malabiso mbouye to poto komi de na suka ba jojo oyo voilà o masalanga Nicole Kota sololi
Et puis merci beaucoup Velanga Fisto Bowel, Toussaint Bolombo. Yo yebi na pesi biro na biso mobimba ya kin a commencer par CG na biso Yves Mbouyulu. Et puis Etidia Picho Boussol. Et puis il y a Doudou Bessa, na bossa héritier Sinamo FBI. Il y a Paulin, PDG Lenny Bidin, Stino Sefayette. Ba o tout balinga jina PMF Ben Willy et Gabonais. Yo yebi mutunoye azoya Gaël Ono et son nom Lux et Bourgeois mutunoye azoya. Donc le 20 août retenez que toujours bête pena kuna stade. Voilà, merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point final à ces sujets. Voilà, je crois que cette émission vous a plu. Et donc, la vérité, nous sommes bimil en roi. Vous avez news de Kin avec moi, Betty Masengu, toujours dans Congo Promo Télévision. Merci beaucoup à Gina Pemeuf d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu présente dans notre émission News de Kin avec moi, Betty Masengu. Merci beaucoup à Christian Mboui pour les images, mon frère. Donc, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Maman Miline Zembao Yangai. Moi, si papa tous pepele Mbetolo. Et je pense aussi à Riki Nemia là. Balobito Rosela Rara Nemia là Oyangai. Raïs Chibanda Balobi Moto Pamba na kati à Paris. Mon frère Balobi big merci. To Rosela Rara donc to sepe la rota la rayo. Et voilà quoi. Et merci beaucoup à Cédric Bakamana pour les images. Merci beaucoup à Papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Merci à Timothée Piana Serge. Balobi, respect, cordon la biso babi toujours boulonde à la Congo Promo Télévision quoi. Maëlle Belé, Moussala pe Belé. Merci infiniment à notre boss l'ingénieur Rafungindu, notre papa depuis les États-Unis. Chers fans, d'ici là portez-vous bien parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission et on se retrouve déjà la prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir. À plus. Bye bye. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambete, Moboulou. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Monsieur Asugezaka Raf Ngendo, Congo Promo. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous na Boston on Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site